Bokota na bapalin, ba diaspora, bokota na bapalin, ba combattant, bokota na palin, ba congolais. Boza monde entier, na 5 continents, mokili mobimba, bo s'abonner na Congo Dialogue. Info ya sûr. Et kopesa masolo, dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi tosangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier, to s'abonner na Congo Dialogue Info. Esika nini bokomona mwana mwasi oyo aye na idéologie. Francine Ngembe Bokoma baumbu ya bilamba bakuturie ya bandoki bakanga bino na motambo. Bokoma baumbu ya bilamba bakuturie ya bandoki bakanga bino na motambo. Papa Wemba kufa hatika combien na banke emene ya kufara ndako Maison Blanche silisa te o Nyarkose akufa hatikela bino nini babebisa génération bolongwa na distraction. Bokoma baumbu ya bilamba bakuturie ya bandoki bakanga bino na motambo. Bokoma baumbu ya bilamba bakuturie ya bandoki vraiment bakanga bino na motambo. Papa Wemba kufa hatika combien na banke emene ya kufa ndako Maison Blanche asilisa te o Nyarkose akufa hatikela bino nini bango babebisa génération vraiment bolongwa na distraction. Bien aimé dans le Seigneur, libota na Nzambe batu Yesu akufela bandeko ya biso bilebe Nzambe pambola bino bisika no subino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie, me stant toi raboyer avec la colère sainte, bien aimé dans le Seigneur. Comment on a ndenge génération et baby, comment on a ndenge batu ba komi ba voyou, comment on a ndenge batu ba komi ba perdu, comment on a ndenge batu ba komi ba moins que rien. Bien aimé dans le Seigneur, yango papa telemsi biso bien aimé, tu as ko beta son de la trompette pour bano yaye, ba tout yeso kufela, ba bimanakati ya distraction. Bien aimé dans le Seigneur, tu suis 2 vidéos. Bien aimé, pesi passe et pesi mawa. Tu suis 2 vidéos, tu suis la bino. Bien aimé, ba couturier mingi bo mona rana bazana bango bandoke. Ba couturier ebele bo mona bazana bango ba sataniste. Ba toi ba secte. Bien aimé dans le Seigneur. Bilamba bino bo lataka wana. Yango mingi bo koma, ekomi sabino ba perdu. Ekomi sabino bilobela. Elamba ni muntu kufolata ebanda ko lobisa yo. Ebanda ko fingiso baninga. Boza envoûté. Yango mingi ba kota na makambo sapo yo. Par envoûtement, ba envoûta bango. Misu ba kota par complexe. Voilà. Aza tellement complexé, il faut la ta griffe pour seloyer. Soka lati griffe moko ba komi munene, ba to ba ko tchaika. Voilà, par complexe. Pour yé moko samba griffe ba ko mona yete. Voilà. Misu ba tchongo bien aimé le Seigneur, pour aza suiviste. Voilà, pas moni muninga, yé pas ninga zalo kwa muninga. Donc, manque ya charisme, voilà. Miso azane suiviste, otobana linga la malanda ngombe, bilanda landa, alingi pas lokwa nanyoyo, alinga la lokwa nanyoyo, voilà. Donc, manque ya charisme. Voilà, bien aimé le Seigneur, miso par envoûtement, ba envoûtaye, ba bebisaye, pendant qu'on landa ba musicien, bien aimé le Seigneur, totalement ba vidéo, totalement ba vidéo, bien aimé ça, bino passe ko ça, bino mawa. Tozana vidéo mo ya grifo Balenciaga. Bon, mon Balenciaga oyo, bien aimé, boyo ka bino moko révélation, ser moko abzueli biso. Au nom de Jésus-Christ. Regardez ce que j'ai découvert à propos de la marque Balenciaga. Vous allez être choqués. Bien entendu, j'ai voulu savoir qui était ce fameux Baal, et regardez sur quoi je suis tombée. Dans le contexte biblique et chrétien, Baal, dont le nom signifie aussi maître, seigneur et propriétaire, possède des légions de démons sous son commandement et agit comme une sorte d'assistant personnel de Satan. Au Moyen-Âge, il a été dit que Baal était un chérubin au ciel qui a suivi Satan quand il a été envoyé en enfer. Et ce n'est pas tout. Baal, aussi appelé Baal, Belzébub et le seigneur des mouches, est l'un des 7 princes de l'enfer qui représente également le péché de la gourmandise. En outre, cette figure est nommée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament car elle fait allusion à l'un des principaux dieux masculins vénérés à Canaan et en Phénicie. On continue, vous allez être choqués.
Le culte de Baal était un culte sensuel qui impliquait la prostitution sacrée dans les temples. Parfois des sacrifices humains étaient nécessaires pour l'apaiser, la victime étant le plus souvent le fils aîné de celui qui offrait le sacrifice. Les prêtres de Baal invoquaient leur dieu par des rites sauvages au cours desquels ils criaient et s'auto-mutilaient. C'est un truc de malade. Est-ce que maintenant vous faites le lien entre l'image que la marque veut donner et l'histoire de Baal? Moi personnellement, ça m'a fait penser à leur dernière campagne à Balenciaga qui mettait en scène des enfants avec des peluches BDSM. Suite à ça, il y a eu un scandale pas possible, normalement vous êtes au courant, et du coup ils ont été accusés de promouvoir la pédopornographie. Je pense honnêtement que tout ça est volontaire de la part de la marque et c'est pas quelque chose, c'est pas une erreur, une simple erreur ou quoi. Ça a été travaillé, mis en place, tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pesi passe et pesi mawa bien aimé ba griffe belé même Gianni Versace bien aimé déjà tête ya Versace wana ezali demo moko ba bien ke Medusa comment on internet to mona suki ne ezala rande ba nyoka bien aimé tant zula tango avutuma tout le monde même soit disant ba homme de Dieu na bino ba la tarango donc ezolo que ça que azane nzambete azo présenter des démos Medusa bien aimé tout à sous jeune moko makamba lobi ba mso ba la tara pona complexe voilà tout la nono jeune wana après to zonga au nom de Jésus-Christ. Gucci, Louis Vuitton, Prada, c'est fait pour habiller les personnes de classe moyenne pour qu'elles se sentent dans une classe supérieure. Quand une personne qui gagne 2000 € par mois, elle va s'acheter des chaussures à 1000 balles dans sa tête, dans la tête des autres, dans la tête de la société, c'est une personne qui gagne beaucoup d'argent. Ça fait plus de la moitié de son salaire qu'elle a chaque mois, mais dans la tête des gens et dans la tête de cette personne, elle est dans un stade supérieur. Des personnes qui sont extrêmement riches, elles vont pas forcément avoir des logos Louis Vuitton partout, elles vont pas forcément avoir des t-shirts avec des énormes logos Gucci, parce que derrière, elles ont pas besoin de ça pour le montrer. Gucci, Louis Vuitton, Prada, c'est fait pour habiller les personnes de classe moyenne pour qu'elles se sentent dans une classe supérieure. Quand une personne qui gagne 2000 € par mois, elle va s'acheter des chaussures à 1000 balles dans sa tête, dans la tête des autres, dans la tête de la société, c'est une personne qui gagne beaucoup d'argent. Ça fait plus de la moitié de son salaire qu'elle a chaque mois, mais dans la tête des gens et dans la tête de cette personne, elle est dans un stade supérieur. Des personnes qui sont extrêmement riches, elles vont pas forcément avoir des logos Louis Vuitton partout, elles vont pas forcément avoir des t-shirts avec des énormes logos Gucci, parce que derrière, elles ont pas besoin de ça pour le montrer. Bien aimé pesi passe pesi mawa bien aimé na monito bondela ya mbote to passo la makomi au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa merci ndengo zotele misabiso papa to longola baninge belé na distraction baninge belé ba karme na maboko ya diable baninge belé ba karme na ba posa nzoto na ba posa ya mokili papa ko mema bango na lifelo yango zo bloquer ba vie na bango papa o nzambe diable kangi bango misu ba koma ba homosexuel papa pona ko lukaka ba latisa bango misu ba koma miyibi misu ba kota boloko misu ba refula bango misu pe ba kufa papa na ngai yango zotinda biso pona bano ya yo bato yesu akufela papa bayoka son de la trompette bakabona na batu ya mabe pe na makambu ya mabe po ete babikisa milimu na bango natiki message na maboko na nzambe yaka kote ya bano ya yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, Hosanna adresse à bien. Ah, pembe na pembe. Vérité ne very. Révélation de rêve uniquement. Pour na bateau yesu akufela. Bien monsieur qui akufela yote. Ou yopo ozalaka malanda ngombe. Voilà, yopo okota makambo par complexe. Voilà, par bilanda landa. Suiviste. Misu bakotango par envoûtement, boza envoûté, mbongo nyoso ko sila, misu bokomana ko teka nzoto, mibali bakoma ko teka nzoto, basi bakoma ko teka nzoto, pamba ta lingi ba mona lata. Sposoka latite bakomona yete. Quel complexe, un complexe ya ko sakanate. Bien aimé, laisse-moi te dire, Hosanna adresse à bien. Bien aimé, Hosanna bala baïsou. Simplement, c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour te fungola yo bongo. Oza sous bébé spiritualité. Obenga batute ba grand prêtre, ba papa molimo. Bien aimé, ozala malanda ngombe ya batute. Bien aimé, ozala véritable enfant de Dieu. Olanda kaka Jésus Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Tekete nzamba pambolondo kozuli ba kuya kolanda ndeko na yo. Bien aimé, voilà, epesi passe epesi mawa. Kotala ba vidéo oyo. Komona ndenge bandeko na biso ebele
baza ba umbu ya ba griffe na mona ba émission akoya on a ba émission okomone azo ganga oyo 5000 oyo 2000 oyo 10000 oyo 1000 bien aimé otali mutu okele na mawa obi openda imperdu penza imperdu bien aimé okomona jamais mundele moko na makamba bongo bango ba osela bino bilamba wana bango bazolia bino bambongo bakomisa bino mibali basi na bango voilà bien aimé bokoma ba umbu bien aimé ozosala publicité ya ilamba ya mutu a foutu yo même pas mbongo bien aimé dans le Seigneur tout mona Cristiano Ronaldo bien aimé o a joueur bien aimé azo sa l'émission débouté à coquet c'est là wana a longo liango pambate za pub azo sala ba fouti ete mais au mona biso do mingi pe na ba sapeur wana bien ba tangi na bango ba classité ba pe na ba petit na publicité te ba bi na bango lo côté voilà au mona na TV makelele ko ganga ko finga ba koma ko fingana ko inana bien aimé pona bilamba pe ya binote bilamba nganya mindele bien aimé ba foutera pe bino mbongo te vraiment et si passe et si mawa bien aimé ko mona communauté na biso bien aimé photo redresser en malamu ezaka na politique même na peuple vraiment faut ba redresser surtout batu ba na poto mimba kantaka mutu ke poto ake ko zoma yele pamba te ko sunga batu na Congo mais na poto ango ba buriko na ba buriko bien aimé dans le Seigneur pas si pe mawa bien aimé na mon tout temps verset moko bien aimé dans le Seigneur bien aimé na 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 je vais prendre mes lunettes pour na tanga malamu bien aimé soki na tangi ma be bien aimé dans le Seigneur ozaka mo umbu ya bilamba oyo bilamba ba sataniste peut-être on keneli felo frère fatanga verset ma bien aimé je mets mes lunettes j'aime quand je mets mes lunettes quelle grâce alléluia bien aimé tous dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 et je vais lire au nom de Jésus-Christ. N'aimez point le monde, bolinga mokilité, ni les choses qui sont dans le monde, nam biloka mokili, bolinga yangote. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Mutu alingaka mokili ming na makamba mokili, bolinga nzamiza kati na yete, païen. Bien aimé dans le Seigneur, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Bien-aimé, babine, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, bien-aimé, oh bien-aimé, convoitise la ici, désir moko extrême. Voilà, yako posséder et loko, désir. Donc, nga fuka na lata, nga fuka pantalo, désir moko extrême, yoma benga convoitise. Nga kafuna bimana mwasyo, nga kafuna mila masango, nga kafubuye. Ngaka funa bima ngaka do ba désir extrême biloko mo extrême yon venga convoitise yon bible bi car tout ce qui est dans le monde nyo se na mokili la convoitise de la chair do ba posa makasi ya nzoto voilà la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde et le monde passe et sa convoitise aussi mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement bien aimé nyo se koleka bien aimé bilambe koleka mituke koleka bien aimé me molimo ne ko kende wapi molimo ne ko kende wapi eza na basi msu ya mabala bien aimé akolingaka saki moko bakoma kombo uza complexé sur nanga okomoni na saki moko il faut bakoma kombo mobali kutu mona tamso akimiyo. Voilà, mobile a besoin de moi si moko pour passer la vie. Mobile a besoin de moi si moko za quoi maman na ye. A besoin de moi si moko boye. Bien aimé, a besoin baba kende musika, ba évoluer. Mais yo moi si karafo, ça qui a Louis Vuitton, ça qui a boye, ça qui a boye. Mais mobile a ko kimayo. Voilà, motuna nzambe a osolo la soki zali ko silikate zo délivrance. Moi ça me maka kimia na ndako. Moi ça me maka sengo na ndako. Mais yo moi ma complexé. Il faut qu'à lataka local intel. Il faut salaka local intel. Osa complexé. Voilà. Mi bale pia bongo baza. Mi bale musupe na zomona. Ako pesa ta moi si mbongo te. Mbongo neka Winston. Mbongo neka pantalon. Mbongo neka bouye. Faut ba griffe. Il faut bouye. Pantalon moke bimi. Mi bale bele bene bakuma na bango basi. Bakuma basi na ndako za mobali. Na mwasi na bana. Mena libanda. Je pas za rappel mwasi. Pour ni pas na besoin lata. Et puis, bilamango boula taka pona koula kisa baninga, ba sentir, oh, ba vivre, ah, ndeko na ngai, longo na distraction. Mutu a baby sayo, asa kufa na ekala. Yoso longo na distraction. Longo na distraction, bato ba kufi na bilamba wana, batika nini, to yebi ba masolo. Beneme, ko baby sa mbongo no pour rien te, bongisa vina yo, bongisa venir abana na yo, bongisa bomoi na yo, beneme, bongisa pe éternité. Yeba ke un jour kukufa, mais mouli boni ko kendi wapi, bien aimé la muka.
Lamuka bien-aimé. Congolais a trop na distraction. Lamuka. Lamuka bien-aimé. Yeba ko bate la vie na yo. Linga nzambe bien-aimé. Okokundi li felo. Babilamba mingi bulataka. Ofunga ba porte ya vie na bino. Ba porte. Bandoki bazo kota partia bilamba wana. Bazo kota ko bloquer bloko na kati ba vie na bino. Bien-aimé bolamuka. Bolongwa na distraction. Bolongwa na distraction de konanga. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Longwa na distraction. Oye na société ba société belé boyokanisa te tokoma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te ekoma lobi mwana bimi fase akimi ndaku mwana komi na balabala mwana bomolala na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sur YouTube.